toye kota la lupango oyo eza na 6 appartements a tozui vie de mpandi nde toloba toujours avant to la kisama nyonso to sala rana moi semi générique pour na kopesa idée ya eloro oyo toye kota la donc wana to la kisi ba vie presque nyonso tozo kita siko to banda na balabala donc awa balabala yango donc toza na balabala moninda ko to la kisaki na générique yango yo oiza en face na biso donc voilà eza en étage eza ndako ya sika ya 11 mètres sur 26 omoni to la kisaki balabala na rokende balabala yango donc lupango eza na moins de 100 mètres na macadam donc moins de 100 mètres na macadam lupango eza na commune ya Nsele na Kinkole commune ya Nsele Kinkole juste na référence eza maison communale ya Kinkole donc eza mon emplacement moko ya bien wana tozo pusana poto bandasko ko tala ndako na biso ndenge ezali mais avant tokota totala yango totala na vie ya likolo voilà donc oeza na ndenge ya likolo tolobaki aza 26 mètres de longueur yango bozomona total pe quartier ndenge ezali ndenge ezo évoluer po tolobaka toujours que tolaksara likolo boye pona ko faire comprendre na batu que Nsele oyo ezalaka na ba 2010 ba 2015 na Nsele oyo ya lelo na 2023 eza ndenge moko te donc développement eza makasi na ndenge oyo donc borondima te voilà Nsele ndenge ekoma bon tokita siko tokota na kata lupango voilà donc awa tokiti sikoyo toza liboso ya lupango oyo toye kotala tozo kota na kati to la kisa sikoyo donc awa to na kati tolobaki ndako na biso eza na 6 appartements donc to na 3 appartements na CDG ici là bat bakota 3 appartements likolo nde tozo la kisa boye o eza que etikali misala ya mikie kaka po Batuba Kota. Donc 3 appartements assez. Ils ont 2 chambres salon, 2 chambres salon, une chambre salon. On dit en haut mona liboso awa. Donc 2 chambres salon, une chambre salon. Batuba Kota. Bomona rideau ezali, peinture déjà et chama. Appartement est collé. Quelqu'un moi misala mora mikie parce que propriétaire tinde azote kaboy azo continuer ko sala misala naï. Donc le pango oyo nena lobaki eza na commune. Il y a Nsele na quartier Kinkole pêcheur référence maison communale il y a Kinkole il y a Nsele attention na ndenge ya likolo appartement ya likolo yangoyo vidéo oyo so moi qui mois passé donc misala et bana ko continuer ezo salama toujours misala nyonso oyo esenga ko sala pona appartement ya likolo déjà esala mitkala ka caro bazo sala déjà donc lupango oyo Tobandi yango $130,000 à discuter. $130,000 à discuter légèrement. Pourquoi toche légèrement? Parce que toyebi ku ya kotonga ndenge et salami et puis na ndenge misala o etikali ndenge ezosenga donc a to quitter escalier tozol bimasko libanda to la sa vie ya mpandi lisusu comme ça to contourner lupango to contourner ndako to la sa quartier dans la minute oyo 3 appartements oyo déjà esilaki bat bakota ezopesa biso $550 3 appartements ya likolo oyo etikali wana na ndenge misale comme déjà na suka donc soki mta sombi yango pour 6 appartements nyonso wana egobimisela biso $1,100 comme revenu mensuel ya lupango oyo donc na bandeli 130,000 légèrement négociable pour revenu mensuel et ça $1,100 pour na ba appartement nyonso. Bonne chance na ba o ba kozala intéressé. Merci beaucoup. Bye bye.